téléphone alinga ba église sur les balais na c'est na maluku alinga bino makasi Nathalie na va parler dans les États-Unis bozo sala ba travaux kuna mais quelle idée géniale Nathalie la population maluku so lelo engindi Nathalie bana ilo bandege bokoma na kansaka lilo bana ilo bakoma ndege ni on ne poso noir bo mana kaka yena yi donc on africain en Afrique mon baba africain tout ça ensemble sans kobomana batamitema ba yoka bashi je dis bien ba onyosho ou ba telemela kilibota Congo mboko Congo so sakana ngo ezakana ba mystère na et j'avais beaucoup demandé mystère Yahweh Salima na pays oyo Yahweh Saila bino le bot kuna Yahweh sunga bino ata osana ngote ezana espoir kola kosala mes contributions pour na kotonga ezala bona moyen nyonso gloire à Dieu Yahweh Sali yemoko un jour abalo bimila moko na moko ozala ina nin merci na musala bo sala kat na libota maluko Chapitre 12, verset 3 jusqu'à 5. Bobele sika moko mpona kosanzola nzambe. Bokobwaka bibundeli na bango na se. Bokolongola bakombo na bango na esika wana mpe bokozikisa bakombo ya banzambe na bango. Kasi bino bokozonga lisusu nzambe na bango wana te me bokoluka place oyo kombo ya nzambe evandi mpona bino nyonso boya mpona bosala posa ya nzambe wana. Liloba nzambe yango yo basala nzambe bango yo Doctrine nzambe yango yo liloba nzambe yango yo Doctrine nzambe yango yo Amen libota Amen bandeko na Kristo C'est bon Malgré batumsus bazana sia babash moi ba mona bipa boizate. Ngo chaki babash pona nini moiza na ngote mvule zate. Au contraire, eko pasuka pamba na mopepe. Merci Bobanda. Tozo atamingite. Merci, c'est bon. Tokanagite poto ya parce que même na carte centre kuna na tamone l'église mingte sauf na siège. Les bota maluko. C'est vrai que tous apenda na isengo makasi pona komona na bino. Acclamation te. Sobo acclamer tant koleka. Amen. Tolinga bino makasi on a to profiter to ya même acclamation te pour y temps
c'est vrai que boaki na souci mingi sino pona kuimona ke sente ninge salema directement na mega church meto anile pays ezana na ba problème so bata mabe ba eko bandla biloko mabe à travers sainte na iloba ekwela liloba libabe pays ekenda nano tokomati na suka ya paix totale dès président lakaki ana raison ana besoin de sa paix durable na pays oyo ceux qui bazaki ata 20 personnes ata 100 na kati ya pays oyo kozala na rigueur koloba niet na ba tiers monde donc mboko ingezala penza na richesse na esengo ya kosakana te awa coin oyo bavizaki makasi nde coin oyo bavize na bato ya mabe awa ndenge ebanda baminduki ya mabe maintenant natalaka population ya maluko so lelo engindi natali bana iloba ndenge bokoma na kansaka liloba bana iloba bakoma ndenge nini bakozana ba problème sérieux awa izaki penza na ba programme ya mabe na bato ya mabe. Mais ce que je peux dire tout simplement na ba africain, pourquoi africain ba bomana pona ba richesse pon ne poso noir bomana kaka yena ye et subitement na moni na ba image di bota maluku boke kuna ba ramble ba longola matiti malgré c'est pas tout surtout côté sainte kuna bakite okota po zazielo e okota ya plastique ko bukana baba ya mabaya ko bukana c'est dire moi était na trouble na mboka. Et tous les jours, batu na kasi tu mama pa bandoto ngisamingi mboko ndenge to kufa to kufa omonire kuna na États-Unis Trump mtakubima pe kubima na ye directement na aide ya Congo et ça limite nan passer albakam nan prophète ya Congo ba prophète bazana mingi na church pendege kogisami. Un jour, je tiendrai à remercier infiniment le président américain Donald Trump parce qu'il est courageux. Basant ensemble là, notre président qui est brave, qui a dit niet non. Pas de confier belet. Biko le penios to yambaka. Mais pas ne bolingaka. Ba yambi bino. Mais pas ne tomber na peuple ango. Pourquoi en Afrique, mon baba africain, tout ça ensemble, sans kobomana. Et dans le Mawaïsa qui na Congo, tous les 9 voisins balingi bisote. Bango nyonso bakotala contre biso. Et tout ça là qui ça fait mal. T'as un président qui vient dans le monde. Oazolo bake niete makambasi alike bambal na mibali babalana basi na basi babalana abi non mais mikanda bakoma muta kutele mela makamwana bakobomaye mais ya lobin non te bango mibale même na pemingi bazali balinga même na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balinga kayete mais ba Satan zola tabino na sakina besoin à papier te kolo kiti saka po batu tokene na bomba banga kina loba na anglais na bien prophète wa na bi lobaka bon kola ko kamba kaka sema bongo boyo kanga na anglais na kanisa sona lobila na anglais na sasa ba yo kandege nini ndi ngwana to check ka po bozo ngoka directement na français pe orbi bo to sambela pe bakangi miso po sisi pe babeti maboko pe batambo sinde kona bino ndako ngo bandawa tiko na nebale kende ndenge ulingi balingi na kota biro nyonso mo konje nyonso ope basaki na chance kwa ili bango mo prophecy mon ya wenzam na umoyo biro musa mo konje musu sia munene koleko ezala kao babi ndako isali 100 ans donc isali siècle. Bon, bisoto sambela mega church eza madofolo mega church faut la tango tongango esala ta 10 siècles mabe to bongisana no courant ezate to sambela na ba problème mai ezate to sambela ba problème ba toilette ezate to sambela ba problème photo tanan ba dalete terrain swana
Mabé, tout se prépare même 2026. Nous avons besoin de Congo, le Congo la bien. Faut que le gradin fabriqué en Chine. Pour y avoir béton, le martyr toko kalerote. Ça cher. Trop talenté que na bino. Na bien que maluk boana ba travaux. Faut ba travaux. Eko bande que bokende que nanda ko ya bat ko vanda. Awa pe na désir. Mu comme surtout le ngolana ba bashwan les nyokola zo diembele. Mabé. Then il passe pesam kat nanga ndiro lekena sele tellement terrain mais basana sikate terrain atana ni somba mité gloire à Dieu kola apambla bourgmestre azakia mukonzia wa papier piana azamwa na nzambe ali église makasi malgré ngana bango tozangira papa ibana na bu à son âme. Il y a une église qui a ouvert cette église. Soit à Awati, na lelo na bateau ndasa pesa. Tobite ko ya sikaza l'église nzamba kambayega. Pour tout le monde nak. So assez à côté kilt hein. Mais bosimba liloba. Liloba to nango. Na ba jours à venir, na monde entier, que ça la liloba ou rien. Et kozala mo kakawana liloba ou rien. Merci beaucoup libota malukonde bo linga ka l'église makasi. C'est comme combien d'églises à maluku 20 18 Nicolas Sai labino Kolo abate la rabino Ndebo yikane bukomi le moto boye qui s'attendait qu'un jour il va y comme abonde bozali. À le temps on ngi sa sainte kama lukupamba ngeto eton sa mega church. Malukuna sele en tout cas ça tel point linga ba église so mi balé na sele na malukuna linga bino makasi. Nathalie va parler dans les États-Unis. Bozo sala ba travaux kuna. Mais quelle idée géniale. Parce que quand on a sur ngabino makoki amingi ba travaux tango zala bino botombwana. Ya wasai la bino na bukondima wana na bolingo wana bozana ngo. Mais soué encore de plus en plus que awa. Et si? On dirait pour arrêter ba travaux. Après la sainte scène hein. Pour progresser, pour bozala n'engagement, pour s'engager, beaucoup qui s'akayango. Ya wasa ila bino di bota maluko. Metel manazana pasi pona kotala bata mabe makamba osala contre mboka Congo. Bosana bino mabe vis-à-vis na ekolo mokote. Mais église zo kotsa boyokani entre les coloniaux soyo. Bata mitema mabe ba yoka pasi. Je dis bien, ba onyoso, ou ba telemela ki libota Congo, ba pays nyonso, ou ba sali ma be vis-à-vis na RDC, ba koza la puni. Et punisher bando landa na bango mabota na mabota. Parce que ba sali ma be mingi ba bomi mingi, ba au contraire ko boma mingi. Moninga no moto wo kate kingo. Moninga no moto to bolaye. Nabanzete, c'est normal, c'est pas du tout normal. Amen. Na teni ko remercier bandinga na biso mapinga mingi ba uta pena maluku bakenda obe bandi mipenkola bigisa banguna miracle ebele na est. Mais bandinga mingi bakweya. Vraiment bandinga na biso mapinga a FARDC Police nationale congolaise, Nzamba Pambo la Rabino, Pe abattre la Rabino, Bo Basikotika Mboka, Yahweh, abattre la Bongo Bisikanios by Kendamili na Bongo Yemona Isika Malamu na Kembo na Tata. Et puis, d'accord, tenir qu'on remercier surtout du Bota Bande qu'on a vu sur Bawazalendo, mais Batel Mini peut pas soutenir Mboka. Ceux qui Bango Bazarate, Ndebino Bazalea Bosibokima.
nzamba sali grâce na mboko Congo ya wakomisa ma abati abande kona biso libota mboko Congo so sakana nango ezakana ba ministère nango et j'avais beaucoup demandé ministère ya wa isalema na pays oyo parce que comme na mboka basali na bango elokote baboma maka trésor rango diamango nanga na bino to mona na nango te orango na simba ngoto na luka ku na mona or yango utina mabele ya ndenge ni ntishiko na ozela na mona yango te mais batho ba ku fa pona yango Congo boya kana ngo peuple moko te Congo boya ke kolo moko te Congo boya ka pays moko te po Congolais azape na tous les pays yango na sara ne mabeta mais ba oyo ba yeli biso na Congo mais boko longo la casquette oyo ya ki satan te oyo yoka moninga muto mawate poni boko longo la ngote to vana biso na kimia na Afrique na biso j'en suis sûr que ba msupe ba koma bandimi et puis ba koma bandimi ba koma ona motema mawa bote ba batika di bande kona bino na libanda batika modèle ya motema ki démon oyo yokela ka moto semblable mawate j'avais du mal heureusement que notre président Donald Trump est là. Heureusement que le président Antoine Tshisekedi Tshilombo il est encore là. Mais je souhaiterais que vous ayez à 100 personnes congolais à modèle. Est-ce que l'Église fait ça la politique? Mais non. L'Église est la makamba politique. Bo simba liloba po ndenge bayambi liloba kuna eza ya oseganate. Batu bako kansana kende kuna president mutapesi ngambo mpona kene muna na bango ayebi kutute nanga ndena longwa kyawa na shaku tu idete kena ukoma kuna bayambanga tamba moni ba trophée bomoni ba trophée na tikra ki awa na longwe na ngola pona ko shifike bino pona kene ebeli ba trophée sopane ba umo batali nono mutwana fwa ya ipana bisao mingi bakansana kende o sa démarche na ebi kutuna démarche te bango mogoka tala baba parlementaire brésilien naza kuna na Amérique babilukulu ozalia profiter yake pana biso ba visa na passeport banda na Las Vegas tauna longwe na Amérique na comme na Europe balubi me prophète otiki biso ndenge ni usengelo ya na bina tambla robote na tambla kanga mona madame te il faut pas ça peut visa na délégation ngai so bo pesi à partir de Congo ndena koya na zonga na Congo mais ba sepela kite sengena kendrek Brésil mabota nyonso bakoma oluka ndeko na bino pe oyo bakoluka kaye ezoko kisama malembe un jour bipa nyonso bokotambola bono yamba malikola ba prince kolo asaila bino merci parce que na soutien na bino di bota maluko liloba eza toujours en avant. Okotika liloba ba frère musu bakoma na posta otika po musale zate misale yo ya zela malembe luka kama yele poso zi musala mo baser bokotika liloba pende bobonde kezali boy surtout tali na nombre baza libanda bazonga sima nao bozaka no lukula ndege moko do bazonga sima pe baza ebele me ata zongi sima hana nyongwa liloba boto na bato bazonga kasima makamba monaka akomi église musako moyemba banzemo église wana sutuka ka nzembo liloba ekoti bileli nyoso nzembo nyongo bana nyongo mingi bazonga kasima pona misuni nga ba passer zalia wa natika misuni natika nanga liloba encore ba mboto etondi ao tango to bondo liango 1995 96 natiki mais 95 mobimba ba mboto bando yambelanga wa ya maboke pai ya mipiko ya misuni na sani pai na kayulo ao après surtout que mboko ni jana siao
Inkene. Surtout que na inkene. So more. Bambisi mulei na bi merci beaucoup Seigneur na comme responsable to bando tonda na. Ah wande na bi maki suka politicien. Ah ndebo yambi biso na bamboto na maboke. Turu to yana na ba mbongo ya babwatu na ba file nyama. Wana na sali programme na yana mutamuta kopesa file moko. Tokena ikene batandisi encore biloko ngo tole bazui basose batiena coffre. Nzela ole soso na coffre yo vande na coussin ozo pema bien so continuer ngana oto kumonana. Seigneur na salini tikana lia tikana tonda nango donc je n'aime pas que biso na taba mususu na bis poto memela baninga ngala za kuna na bis wana na bisango yake na ba vitre bien te poussière zokota na luyembo etoki yo vanda wazoninga ozo dendan muninga non taba ana se a coffre we vi passage monate na tango kendi komona même na taba ngote ko lia même kutute tina koma ndege baboma ndege basali tozaki na bango baliango mwana mona ngo so ate le même jour terminé entre temps biso na mboka toboko la kabanta babangulu ya minene mino ebima entre temps tozaki na majiba bambisi e balé tozaka nango divisé par 2 oyo e balé lubusi bino bongo mona ibale moko ivanda nango ka ndengo wana. Mais biso ibale otobota mai na ona lobos donc eko bandawa ti kuna na goudron sikanzela ya okene libongo so vande wana ndobo toko yoka passe ju emati epumbwe kuna emati ezo sote tongo poko elembate bambisi bino mona ke bale vandi zadi usilo mona mwambisi moko sote me kuna e banda ko sote ozo sentir kuna maezo ninga na nebite bambisa ngo ezaki ndenge ne bale wana longa sona terminal bosa ne bale mona ke vandi nie na mona ondire ezo sale lokote po ya biso tozaki nango somo oye sika babwaka ngena ba garçon moko so bite so bazaki na règlement de compte na mutu na accompagner na pêche bango ba yena boîte moni baleza mire banda boye kuna likolo me ebale eza boye siko kuna batinde kiyo na ebipe na ibana na ajite taba moni na bungi na sia mai bango bakimi oto kendaki nango pe olia bunda ngana butena nga interna na ebi makama na bangote ngana kufuna kukapamba na ebite loboko na yawe salaki po bazwanga na nani batu bazalaki te bango basiba kimi na boatu ngana tikalinga moko na mona na kumina na likolo na mati na bi merci Seigneur na yoka mutoke na ngina ngozo kanule la kuna yebike mututo ina ya sakofi na bundi nzela na matiti na kata zamba na pasoliti na kokuta na ye tango moninga linga kima ko na zamba na bite na kufite ngayo ndeke komaki prochaine abamboka ne osumi balé jugement bazaki 4 pe balongi singa na biba pesa dommage d'intérêt bitika batika kande wana nzamba sasa liponanga jugement ezaki tout un mois etokaka katikati na mboka munene pe ya wasala grâce e balé munene libota posimba liloba parce que lobi konkola peskat na bino e bandla ki ne tape wana pona ndengo na bino na kat ne bale albino nyonso boza na lobi ko wana boza ba bien aimé du Seigneur bien aimé ya Yahweh amonaka pasi quel que soit pasi nkola kosonga na pasi nyo koboya ka pe pasi te koboya ka pe difficulté te ekoya mekolongwa. Tout est possible à celui qui je t'ai parlé de 4 semaines de la moni bossa de travaux et puis quand même na esengo ke besoin engagement binomoko sans itinda ben ka neo report
reporter, ce n'est que normal. Pour un jour, au côté à Sainte-Seine, dans la méga church, dans la propre, dans la kimia. Vous avez hein? Vous savez, ma bende est reporter. Mes contributions pour la Rotonga est là. Bon, na moyen so. Ndina bina bato ansele. E belé a lupango nyoso. Parce que peine itande le kolaboy. Mutu muko somba. E bungo. E belé a bato toko somba sikte. E belé a bato. Ndeke peto salia. Mutu mo tonga lupango mobimba. Tongi banda kwe taja mnen. E bungo liboto nyoso e belé poto tonga nda kwe monana. Et ce qui ça passe. Kolo afungo la bino banzela. Ya wasai la bino. Le bot kona ya wesunga bino. Ata osana ngote zana espoir kola kosala. Tokanya hein. Au moment tamboli Sénat américain, tout comme appelle en France, Sénat français babi yaka. Nda kongo pe minene awo. Banda comme sous ba chambre bisika musu or na or. Na tuni papa. On a une image, on a un mituni, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un nyonso, tel la bagéa. Tel la bambinga, mais tel la image, on a un can, mutunas, moko muke, na mituni bango ba bimbi bo indegenin. Bango no suminene, mais bo bazo, mais manga bo bazo yambanga bambinga. Gloire à Dieu. Yawa sali, yemoko, un jour abalo bimila moko na moko. Voilà que ça bango ke oeza. Congo, la RDC, on a tous les minéraux du monde. On va dire que la Congolaise joue. Mais Bishop Afrique, un jour, nous devons bannir la guerre. Et l'on en Afrique, les États-Unis, État Mokoso Bunsa, État Moussouté, Union européenne, Baza est divisé par Koma Bomoko, s'il vous plaît, Africains. Je sais que ma nation Moussouté, mais pourquoi? Bamakambo inutile, proportion noire. Malam Tosenga, ba savon et outakuna tolo ngana proportion noire, baton se ba comme batel na savon. Amen. Pour peut-être poisson ils ont même ma malédiction hein. Guerre vendia wanamboka, guerre sans merci. C'est pas bien, ça fait mal. Les gens qui ont bien pongé, ils ont bien été pendant la population, la Est, on a passé, trop. Et ça, ça de jour au jour. Congo mixé, Congo mélangé. Mais on peut travailler, on peut être ensemble, toutes les nations, parce que nous sommes les Africains. Tous un objectif, Tobik, Sabomo, Moko na Moko, c'est très important. Merci, son azur, moi, taming, c'est parce que préoccupation, ils allaient battre ensemble. Mais nous, quel est le semble que vous avez nini, le semble que vous avez bien été. Merci, na soutien à Bino, de Bota Maluko. Merci, na compréhension à Bino, parce que vous avez même, Baponami, ils allaient Bota, et vous n'êtes pas na tata yemoko. Kolo abate la moko na moko. Kolo asai la moko na moko. Le boto miawe ekamba bilonyo nyos. Tusenge pana tata. Zamda bumo tata musasalo la penase. Matondi per kumpenke mboka na bule. Na bolingo no monene pena boto no yawe ndam na bumo mo sapona tamusa bapona na yo yawe ndam na bule. Oyebi pasinyo sa moko na moko bitungu sinyo na bonga yebana ndemo yebi yondo mo pese kimia. Quand na mabota bimana kolonga pona kolongisa moko na moko za ba frère za ba sœur bazingela mananguya na yo limisa biso tata batamasum ya wenzam na biso sotali mabunga ko tele malinani moko te kat ne siga pona kwa bonge be nyo siku te kepana boboto no pe maone kamba moko na moko ngo ya msanto sala libota ngo ya msanto efunga la banzara misala bo tambole ken célébration mukano tata eko kisamana kata babula mino na communauté Christ na Nazareth nangwa mlimo santo libela kino bomuna seko amen. Voto na kombo na Jésus Christ na Nazareth. Merci de votre maluko na chorégraphie vous avez ba 100% bebo ba seke bebo ya wasala bozala ina nim merci na musala bo sala kat na libota maluko kola pambola binonos.